olingi koyeba pe kozwa sango penza ya sorosoro mpona mambi matali tombwa ya tali bomoi na yo, landaka linaka diye magazine ye tosolola moke. Tosolola moke yango ezali talatala ezali kolakisa elongi ya mboka na biso lolenge ezali kotambola. Batata ba mama bandeko mbote pe boye bulamu na magazine na biso ya radio television Amani. Magazine eye tokosolola likolo ya Mpox lolenge bana somi bazana makanisi na bango ebongisami na lisalisi ya Internews na cadre ya projet ya renforcement ya radio rural 3RRDC na lisungili ya mosolo liote na coopération suédoise likolo ya Mpox. Boyoki bolamu kaseta koyebisa na bino tenzela ya masine simbami na ndeko Maurice Mubaba awa boso bona kosakola sango mai ezali wa bino Pierre Pomba. Banso lisusu boyoki bolamu. Ezali kolela pona bokono yo ya sa ngai na yo tomi batela yo na ye komi batela biso basoto mi batela tomi kebisa ngai na yo tomi kebisa yo na ye komi kebisa biso basoto mi kebisa. Bokono bo Mpox bozali kopalangana awa na ingumba kisangani pe na bazone nyonso ya santé kasi baike bazali na makanisi bakeseni likolo ya bokono boye bona pona baike basusu bazali kondima penza ya solo te bokono boye bozali kasi basusu bazali kokoba kinosika kotuta tembete tika to sengi ko ibisa na bino te awa etuka ya chopo yango penza sili kokoma likambo lyoko ya itali penza bato baike lokola te problème ya santé publique to sengi ko yebisa na bino te bokono bato baike bazali kokoba kozwa bokono boye bona mingi penza pona sanza ye ya zomi to sengi ko yebisa na bino te bato bazwami na bokono boye koto yoko na nkama libwa mpe tukuba nei na libwa basili kokufa EBC coordination ya communication ya division provinciale ya santé chopo bongo radio television Amani ekendeki pona kokutana na boko bato pote tokoka koyeba makanisi na bango likolo ya bokono boye bona tobenge yango Mpox pona ndeko Jean Petit Mapesa ye azali wa commission diocésaine justice et paix ya archidiocèse ya Kisangani ya EBC makanisi maye likolo ya Mpox pe azali ko sengete ba ko kolendisa pe ko kembisa makanisi po na sensibilisation ya bokono boye tolanda yi po ezali mingi tokutani ya mwasi na mobali soki ba batela mitin ko kozala ke moko soki azali na yango akopesa o mosusu libanda na wana tango moto oyo azali na bokono yango tango zali ko simba ye oyiko kota pe toyiko zwa pe yango tana wana basali to sala mwa bokebi mingi penza na likambo oyo etali moto akufi na maladi na yango bokebi mingi pona kosimba ebimbi wana bon mosusu na yoki na bazamba mingi moto ozali kotambola ezala ta na mboka awa okuti nyama ya kukufa makako okuti nyama na zamba même na mboka nyama nyonso ekufi kosimba yango te tango kosimba yango ezali na mwa na mingi osala ki moto yeba kozwa bokono wana ya Monkeypox. Bon, en tout cas, na Kisangani, na etuka ya chopo, en tout cas, bato bazali vraiment koto sate. Na ninga na monaki na tango Covid yaki, vraiment bato saki makasi penza, bato bazali na masque, bazali na dispositif à lavage des mains, bato bazali ko banga ko mata, motongo batani bale kasi na Monkeypox naza ko mona yango te. Vraiment que mutu alati masque mutu azo boya ko simba maboko zai na bokebi ko pesa mutu mbote en tout cas naza ko ba mataka moto balemi sa bato vraiment ma ko toza ko to sa vraiment yango te
et loko zali ko sala liboso ezali problème ya information bato baza ko yoka likama yango te ba yoki vraiment ngo malamu te libana na yango ezali pe likambo ezali ki ya covid bato bamona kola likambo ezali ki ya lokuta soki ba yesu ezaka ya kotungisa mitema ya bato libana no wana sensibilisation eza na c sensibilisation to mona ina covid ba konzi wana mokonzi na mboka ekiti na gouvernement ekiti na province na commune na ba école na ba église bazali ko lobela ngo pe mutu nyonso la ina bobangi peso mami ko tsaki na kata likama yango mais toza komona ko sensibilisation eza na mo assez mingi na kata na likambo bon peut-être pe ana expérience comme si bato mo na no ka yango te to yoki na no ka yango te ke mutu moko aza na ngo nde ozomona bato bazomona ka likambo lokola ya lokuta bayimboka na kosinga liboso penza boye pona makama monkeypox mutu na bato na niveau na bango na bandi na bakona mboka kokolisa sensibilisation na niveau ya ba école ya mangomba ba église kolobela yango pe ba population toyeba koyoka mala ko baza koloba na biso po ba konza ko ba lekamba lokuta te ba population toyeba kotosa ba mesure ko batelama liboso pena ko sukola maboko liboso na kolia ko batela ko banga ko sima nyama ekufi na zamba makako to atana mandako poko ko simba ete pe bato oyo ba ko kanga mutema te ngeke ne pembeni pona likambali mwasi to mobali koyeba komibatela kwa kufi sala pe bokebi simba simanzo to ne mutakufi to saki minga na bai ba ko simba po ete bokonwana ekota okati na bisote mpona kubunda na mpox esengeli te bato baso bakuka kotosa mibeko mie mizali kokamatema na baminganga lokola te ba mesure barrière banganga mayele bazali kondima te bokono boye ba mpox bozali bongo biso ntina ya kotuta ntembe ezali te tosengeli se kondima te bo ezaka ko soki ba mesure de prévention ezali o baminganga bakopesa biso nyonso toza population esengeli to mikotisa na ba mesure wana po kobangisa ke soki ezali réellement maladie ezali ekomela biso te po sensibilisation makasi po ozomona mbala mingi makambo yaka na débit négligence ezala même ba konzi na biso ya musala même biso bato ya musala awa mwa négligence ezala na makasi tout il faut sensibilisation pona mwana mboka Mukonda Jean-Pierre ye azali moko mosali na division de développement rural mpox ezali mabokono boye bozali kopalangana noki pe ayebisi te ata lokola asili koyoka sango kasi pona ye komona na miso amoni na eno mutu ata moko azwami na bokono boye na miso na ye te kasi azali kolanda se kolanda lokola bato bazali koloba tomolanda tozoyoka kaka maintenant na moni te koyoka message na ba réseaux sociaux na ba information mais komona boye na mona te coordonnateur ya programme ya communication mwana mboka John Mundele ya azali se kolendisa bana somi banso mingi penza te bakoka kotosa maye baminganga bazali koloba bongo azali koyebisa lokola moko expert eloko nini azali koyeba likolo ya mpox tolanda lié azali kolakisa pe bilembo bya mpox mopanzi sango kolokoto ya makako to mpox ezali bokono mabe po ete ezali kotungisa bato nyonso eponi mutu te eponi ekolo te bokono eza ya kala po ete monanaki na mboka ya mindele epai na banyama oyo babengaki bango bamakako na mobu makoto yoko kama libwa tuku mitano na mwambi 1958 deja pe epai na biso emonanaki mbala liboso mpona bato na mboka na biso Zaire na epoke pe ezalaki na mikolo ya sanza ezalaki na mobu makoto yoko kama libwa tuku sambo 1970 epai wapi ndeko na biso mwana na biso amonanaki na yango na basan kosu kasi esili kopalangana na mokili mobimba na koleka Afrique na biso ya katikati pe na mboka na biso na ekolo na biso Congo na etuka na biso ya Chopo pe na bisika oyo tozali nde koloba ete baterritoire nyonso ya Chopo ville ya Kisangani bato nyonso basi bamonani na bokono wana bakomi penepene na koto moko kama sambo na tuku motoba na mibale pe bao basili kotika biso bato tuku mwambi na motoba yango tolingaki koyebisa na bandeko ete bokono wana ezali malamu soki eyebani liboso na ntango pe ekoki kobatelama na lolenge oyo esengeli kasi ezali kopesama na nzela nzike ndeko oyo amemaki yango po ete ezali bokono uti na banyama moto nde akendeki kokuta nyama oyo ekufi na bokono nde amema yango pe amekomisaki yango na mboka nde akabeli baninga bato pe bato bakabeli banyama okotuna nga mpona ndenge nini ekokabela nyama moto oyo abeli
azali na mbwa na ye, azali na nyau, azana bangulu abokolaka, azana bangombe na ye, azana bataba, akopesa pe bango bokolokoto ya banyama wana to mpox. Bongo koki kopesa mananzela ya kosimba biloko to bisaleli o moto abelaki, asalelaki yango na salite na ye nzoto, nyei masuba pe makambo susu. E koki kopesa mananzela ya kokuta na mwasi na mobali soki boyebanaki te na poasa koki kozwa yango pe kopesa mananzela ya zemi pai wapi mama akokabela yango na mwana na ye na bitundo mosusu. Bokono wana ezali bokono tokoki kobundisa yango na lolenge ya pete na komibatela bobele ndenge tomeseni koloba ete koni nyonso ekopesa makana bamoko na bamosusu oyo uti na banyama ezali bobe na lolenge moko ya kobundisa yango. Nazwi ndakisa lokola tobundisaki bokono bwa Ebola pe ya COVID-19 bobele mitindo mina nde tokoki kosalela mpona kobundisa pe bokono boya kolokoto ya makako kosukolaka maboko koboya kolia nyama to eloko ekufi na lolenge na yango moko kosimba kutu te esengeli te kosangisa nzoto mwasi na mobali soki boyebanaki liboso te soki bozali na bolingi ete bosala yango bosalela bilembo bisengeli oyo tobengi yango kapote mpona komipekisa. Mama ya zemi esengeli na ye kokende na kilo mpona kozwa tonga oyo esengeli kobatela ye na mwana po ete tokoka lisusu koyoka pasi te kozanga bato mibale or biso tozali na posa ete bato babakisama na Kongo kokokana na bosenga oyo esengeli po ete tombwa ya mboka na biso esalema. Likolo na yango tozali pe na mangwele mazali kopesama mpona kobundisa bokono bona. Bongo mangwele wana ebandaki ezali mangwele ya kala kasi ndambu na kisi oyo eyaki ekokisi bato nyonso te yango tobandaki na yano na zone de santé ya Yakusu epai wapi bapesaki baminganga pe bayebaso bakosalaka penepene na bakoni boyo pe bazali kobika elongo na bato oyo babeli bokono wana minganga na biso ya banyama pe na bandeko mosusu. tala ndenge mokili ezali kolela mpona bokono yo ya nsima ngai na yo tomibatela yo na ye komibatela biso basoto mibatela tomikebisa ngai na yo tomikebisa yo na ye komikebisa biso basoto mikebisa le sida. John Mondele ya division provinciale azali kozongela pe koyebisa makanisi maye na yende tosukisi linaka na biso magazine ye elengelami na radio télévision Amani ya archidiocèse ya Kisangani. Bongo tosengeli koyebisa na bino te nzela ya bosalisi ya biso ya projet ye to appui technique ezalaki ya Inter News na cadre ya projet ya renforcement ya radio rurale 3 RDC disungila mosolo liuti na coopération suédoise matondi na bino banso pona loboko na bino na magazine eye soki blandaki biso malamu nzela ya singa ezalaki ya Maurice Mubaba to motondi botondi be awa oboso ba elobeli ezalaki ya bino Pierre Kumba botikala malamu nde tokutani na magazine ezali koya. Olingi koyeba pe kozwa sango penza ya solo pona mambi matali tombwa ya talibwa mwenayo landaka binaka diye magazine ye tosolola moke yango ezali talatala ezali kolakisa elongi ya mboka na biso lolenge ezali kotambola.